Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'écho d'IRC et bienvenue dans ce nouveau numéro de Elubu Yastar. Elubu Yastar, l'élo est Memi Bisso na commune Yakalamou, précisément dans les quartiers Kimbangu, au Tokomeka, un peu Kosolola, artiste Nabiso, la star, a Komeka, ko proposé Biso Elubu Nini, au Akolambela Biso Lelo, la star Samata, au Akoyamba Biso Lelo. Et ça vraiment surprise, Nenka Tosalakango, to Solana déjà, Lelo a disponible pour Ayamba Biso, tous les qui s'ajournent Mobimba Naye. Donc, il a évité que Eza Elubu a star, mais a évité que Tokoya, Tokosolana. Mesdames et messieurs, cette émission, vous comprenez qui enseignera biso quelque chose et apportera en plus par rapport à la recette na biso de maman papa de part et d'autre et zo dépendre te la maman et la papa tout ça tout en profitera na ba recette na biso ya Elubu ya star. Voilà, on va faire ça, mais quand même avant de commencer je dois quand même dire un grand merci à ces grands messieurs, ces grandes dames qui nous suivent de partout. Question encore pour moi d'être reconnaissant à Mambasa la ça quand même bien, il y a compensé sur Bango Anakli Kodia. Merci à toi le silencieux d'or, merci aussi à mon boss Jean Thibault Tubois, merci à Annie Lebika, merci à Sephora, Diangangu Katimini. Si l'équipe technique pouvait m'aider déjà, tout en moi, mon Ketokoma, Tokotapa Samata, la star, ou à la Bisso Elubu Yamokolia Lelo, Awa, Nakalamu, précisément dans le quartier Kimbangu. Merci. Tozomeka déjà Koma. Et pas ya Samata. Ouais, bonjour. Bonjour. Boni papa. Ouais, Malamou. Tu es la star Samata. Bon, la star Samanta. Ah, ok. Toko Kota. Ouais, beaucoup Kota. Merci. Bah, autorisé Bichoto Kota déjà rapidement. Tokota la star Samata. Ok. Bonjour, bonjour. Bonjour la star. Bonjour. Bien. Neka to bienaki to bay to ya talo lelo. Na yo na bien. Mais na epete ke boya siko. To bay lokolo baki oza dispo lelo. Voilà pourquoi to bito comment on a pas to bi ozala. Ouais, merci. Ok, merci. Voilà. Oui. Mesdames et messieurs, comprenez que tu as déjà par la star Samata. Vraiment. Bonne. Bien. Nayo posa bien. Ouais, très bien par la grâce. La musique. Ouais, na on la lamte la musique sikote. Ata ba 2 heures di tabana la musique. Tu es solo. Les locaux ils sont que vous a dispo on habite na kota na ngatongo pour na libre lelo. Ah. Kimeza? Kimeza. Sala. Nyonso bien. Batouba la biso de partout, hein. Quand même, monsieur va comprendre déjà Nazana Nani. Et rapidement, monsieur peut baser un peu dans le noir. Il veut juste savoir ce qui Daniel Levika Nakatia Eko Afandina Nani. Daniel Levika Afandina Samantha Mouchi, votre artiste préféré quoi. Donc, tout ça chez Biso. Dans un programme dans les longs mon c'est la binu Elubu. Netinga pena na moni bat basali sali ba Elubu belé mais ils sont le moins compliqué ba tout moi ndambo kolamba pondwa nguba mubesu on a le londelo na kana pena sali là bas voilà, merci le lokane vraiment salango entre parenthèses comment musala mais musala et que nango bien na rythme ya mboka za groupe nini mikolo nga za na groupe mututé na za indépendante. Ok. Comment on s'adapte directement ou tout ils allaient leur passer? Ne bandele za qui n'ont passe. Mais déjà to mensana na biso donc. Donc aux à l'aise sur aux na yo na banzunzing qui aux na groupe. Ben na za na l'aise na za na l'aise. Est-ce qu'il y a une différence moi que na groupe to ba avantage moi que na groupe to que na groupe te to que na kana nzunzing? Bon. Avantage ya groupe ezali. Avantage ya kozala njonzinga pe ezali. Donc ça dépend ya mutu ndenga linga azali la. Ngasi on a préféré na ça na boy. Donc c'est que place aux avantage ezali. Par rapport à groupe.
En quelque sorte. Ils ont embêté un groupe. Air Moboy. Ma condition dans mon oui, si vous avez un groupe, vous avez une condition, vous êtes obligé, il faut chaque séance de répétition, il faut ça. Ou comme on a RO wana, batia. So pour comme R wana, vous avez une punition nango. À part ça, batoboy balobi la répétition, la mère de la science. Mais neti ngane na boye na répétara nanga pe, mo be na kenda pe ou participer na rep ya papa nanga, mbuta masebe. Il quoi à répéter ni ba vendredi à bana moi mo 10h mais mi biso ba répéter bana batongo banini so na programme biso toza ba na bana il faut mo bobongisa mwana ke classe nini wana neti na ba répétition et lukobetisa bato mabaku ozomona yango na préféra nanga na nanga njontinga so musala ezali ba bengi ngai boye na boye en plus ba répétition mingi etikala pona bana o ba bima sika. Donc pour nous répétition ils allons sur la place T. Maintenant mais na répétera pour le muto yebi beaucoup les comme muto azati. Mais na répétera nanga. Mo bona kinda nanga penda rep. Donc tu prends sur le temps ya reso la kana mbuta masebe. Oui, net lelo so ki to sisi na yo nazo kende na tournage. Papa nanga mbuta masebe. Ça konini soka mono jour. Asepela makasi. Talarara nazali susu teke na participer na play mais pour na ya tsanga na playade chaque tournage ya playade na zanga raté. Pour ça fier na mona ni oazu na ndaku ayebe lokote Alexis Musala akomosa musala. Lelo samata Elubu ya Star et Memi Biso na Kalamu panayo. Tu habité mingi nga kolia nini? Nga sikona linga mingi pondu. Nga pena pondu ate komi ngai chaque jour. Komi ngai. Ate komi ngai na liaka dona lela pondu osakana te. Ate za na eloko te pondu nga na ebité. Pondu eza pondu na pondu madesu. Na lela on fort. Et ba recette nini osalara suivant basenga ka ba bloko linga kolamba mingi. Bon. Awa siko mingi nga so na kena ba tournage mutalamba mingi ezaka mama nonso nakuta na liaka. Menga na lingande mingi ka pondu. Olamba ngone na linga kaka olamba mingi eza mabe boso mobile nanga linga boy. Bana ba linga boy. Na foyer nanga monte ke za. Yo na Tunisco ba bloko nya par pondu ba bloko lamba. Na lamba bloko nyoso sauf mbwa nyao nambika na wangila. Nde na ebite ono so tikali na lambaka. Le lot préféré aussi la bisoni na kati Elubu ya Star parce que tu quoi déjà dans ma belle il faut juste proposer biso quelque chose ou le lot conseil la biso comme Elubu ya Star bandeko bota la biso ba profiter pe na samata par rapport ya recette toi conseil la biso lelo ou penser na nini lelo kande na lobel boso na penser na plan préféré na ngana lingaka pondu nguba mpeso. Pour expliquer biso eza étape ni za na ba pondu nguba mpeso tu fais comment au bandaka ndenge nini évolution na ngozaka ne. Non, évolution c'est au sombi pondu ti. Tongoli pondu au sombi ba ingrédients o esengulu na kati aubergine ba comment on appelle ba pipi la mubesu ndembi tungulu ai ba concombre pour nga linga penza pondu na nga il faut que ta pende épice o naturel sombi biloko na surtout na tie na niki yango na tuti yango ensemble na pondu na tie pondu na nzungu na tie na moto ebandi kotoka tango ebando toka na zwi nguba na nga ya mubesu na sopi tango toka pondu na nga ekomi pende changer couleur na zwi mafuta na nga ya mbila na tie allez na zwi mbisi ya ukauka na tie babiloko nyonso to wana après pondu na nga ndenge obela na moto na to réaliser recette wana nyonso ekosala biso combien bon na ebite ponga wenze na kenda kala wenze ya mona tinda bana mingi mama mutakenda et avec $18 et coca peut-être tozo so to kende na bino ensemble tozana yo na wenze kasi ndeko mona tina ebite nzombo e mate nzombo e mata pondu ezaka cher bato bamona yango makasi ya meza cher par rapport ba matembele bani okozala na 5000 francs la matembele pe bele ndako momolie mais 5000 francs so zango pondu elamba te pondu ezala cher. Très bon mesdames et messieurs, comprenez que je suis déjà avec la Star au lelo Elubu et Mimi Biso panaye a remettre un peu comme la biso pondu yanguba yango biso e Côte d'Ivoire to couper ça quelque chose oyo a remettre un peu pour réaliser recette wana au biso to lia yango mama samata mais
Avec les $20, et vous en avez à $20 est possible. C'est possible. Hein. Ça va, c'est que biso to tambo anayo, to kenda na wenze, to komona nengo sala wenze, pe to kozonga to continuer notre site comme na table. Ah, pas de problème. Permettre biso? Na permettre bino parce que ezanga mom no lamba ba olambela ngati. Ngamo no lamba ba fan nanga, bebele kuti baba ça mata ba ko lamba ti. Et ça la bien ba mona ke ngamoko na kati ya makusa pe ba fo bozongo pende bandeliti na suka pa ba lo bateke bokataki balambela ke pa mama na bango pa ba ko ba mama biso akotela nga. Si ba ko benga nga yeso na ekini fo na mona mama bina akotela mingi. Boyena bo. Donc c'est ça. Ça va, merci. Là, où s'arranger. Pour copine, on a pas kotalanga. Tozana ye. Il y a que Rachel Masirika. Ya Masirika wa kufa. Oh, yeah, ma. Ah, maman. Maman, il y a qu'à payer mes femmes la commune à collègue now. Maman, ça va? Oui, ça va. Qui m'est allé? Ah, Izali. Bonne année. Rachel Masirika. Vous avez ya. Cancer à défunt Masirika Joël. Ok. Vous avez bien? Défunt, hein? Ouais. Vous avez bien? Oui, nous allons bien. Vous êtes à Oui, nous sommes allés depuis le lobby. Des fois, nous sommes allés depuis 2 jours. Ok. Depuis de Kwatikayo, tu te sens à l'aise? Vous attendez Kanisaye, ça l'a pas si. Tout Kantarae. Des fois, ça l'a mingi Kantarae. Si on joue bien, tu as la yo vume ulingozo sakumbana te poane malobelanga kabunga yango nezonga Masirika te Masirika ya joie comme ina koma Hermas. OK le total Sam vraiment na Lubu ya star et memi biso lelo awa vraiment wani zaina okaka entre parenthèses yo les gens vivent na mamba olamba lelo tu faut vivre kota olamba lamba grave babi samata balambela ye te alamba c'est que lelo tozana yo na samata pour accompagner samata na ko accompagner mais yem to alamba na yebi ki mta olamba mais ne zaka simbela nga lutu pesa nga nino wana na ko tout c'est pondu ça va merci mais donc samata toi qui n'habites déjà wenze c'est bon OK donc vraiment mesdames et messieurs tout qui suko marché c'est toujours en action ne kana lobai ke Lubu ya star et memi biso lelo na kalamu donc papa mutami ayambaki biso grand frère comment you know yambaki biso to yambaki biso na gentillesse on aurait to luka leki na yo ya solo ouais fona yamba bino bongo po biso toza bato donc fona yamba bino ka kitoko quoi to sepeli na kaina en tout cas surtout ke wenze na yebi boke wenze bo découvrir le boko ya petite sœur donc le boko nezala boyoka on peut pas trop de commentaires quoi donc le to ressentir Lubu ya star yo mo yoka pe oyebisa ba téléspectateurs na auto ba la émission ba ndenge zala quoi les écoles de formation uta kala donc de génération en génération n'est venu biso beaucoup la loba quoi donc à école de formation c'est yo pe chaka mo lo na nzungu ngape awa biso tout betaka patuke la lamba itoke la lamba donc awa biso tout déjà soko yeku tu pat de 10 minutes au damemba mort donc vite fait merci en tout cas là c'est peli maman tokinda
abanda elubu ya lelo. Biloko nyonso yokota na elubu na biso ya lelo. Si oyo eza concombre, eza aubergine, ondembi, oyo eza chou. Nga so na olamba pondu na nga na lingo ozengisa babiloko te. Matungulu, ai. Et apparemment ba épices c'est belé. Pondu elinga secret ya pondu eza ke épices. Yango mona mutu mususu mona tokene wenzi tosombi pondu tosombi épices moko mais biloko bimi goût moko te. Parce que secret pondu eza ba aubergine, ba concombre, ba ndembi, matungulu. Il faut kota penze belé. So ekoti nango donc eza nango te ona banana ke kotiaka baniso ni te. Donc secret pondu eza épices po yango nde lemisa pondu. La plupart bato musumu balambi pondu pa na bon fa kende na balabala kende kosombelo rale la pondu. Ah mabeti. Pondu bimi bien. C'est que bimi bien internet o ngani so na lambi yango atano kutu po to tumba la biso likaya bu pembeni. Po to mona ba soso ba nini elia matro. Toke nango na mwa likaya bo kotumba pembeni. Quinoiserie mo boy. Kota nango bisa okauka. Donc ba épices pe déjà c'est côté nango ezaka bien. Moi likaya bu pembeni talaka. Lelo na elubu ya star toza na pondu ya nguba donc ba tata ba mama o bota la biso de partout star na biso lelo vraiment à les sepeli ici à sepeli na ye ko ça la biso pondu ya nguba donc bomo déjà pondu donc toza wa tia banda ko tuta tia ko banda donc toza na ye vraiment merci. La makasi ni wewe utufaka hiyo ngozongi saete. Yango ana ko mobile. Tubanda tourner mbata ba polo. Mono tête. Une semaine pleine. L'autre m'a serré. Azolo ba. Yango yoni nango boyo tourna kaka. Soni longo la soni. Zala kasa kaka. Bongo la sala ngo moninga na kusanga. Ozo tourner bien longo la kasa. O sala bilonga na sala c'est na boy na matika na ndo tango banga ete na banga nini nga so yo na ndo to na kukima akuta kufa esika kutu abimela na 2XL banga te ya so oui c'est yo na mboka na ofo bala chef coutumier yo mona wote kwanza na esprit wana o za na caoutchouc ata to tie nyonso ça les loute o ya mabeza ya Kongo on doit comme so botia ba botia donc première étape les arants ko dongo la politique. Première étape est au dongo la. Dès que au dongo la politique c'est to sokoli yango. Allez. Nous yango to tout. Ça va être ici. Mais il y a une différence qui est à pour nous nous sommes dans la machine nous sommes pas tout à l'heure et ça va comment et la différence il y a pour la machine il y a beaucoup déjà bato mosusu balinga na bango machine po mosusu balobaka bango machine epesa mpe maladi soki mosusu bazalaka kokima propre mpenza kokuta mais ezala nango na différence te yaa nango na différence te sikoyo misusu babanga mingi bamachine na biso mpe mwa mosusu bakantine na bango wana basokola yango wana baboya mais eza nango na différence te na banika na batuta eza nango ndenge moko yo nde kaka yeba kolamba so oyebi olamba te ate oniki ate otuti evana okaa mabe na yo osali préférence no ya kotuta lelo tuta
Ok. bazolanda biso bango baya na posa bamona mpenza originalité. Ok. Donc quinoiserie moko boko tuta pondu so tobi tonika motekomlongwa na poto batiaki na bango na congélateur batiolamba c'est ça tutango mpenza bango baomona ntina suka. On étape au sucre pondu. Faut sucre la bien pour la c'est. Peut-être si on a laissé aussi. L'homme c'est à mon lami. Bah mais la soupe va passer. Siko tomi étape ya kalinga pondu na kalinga pondu na ngapti so ezimoto makasi après na balo. On a tiré sur mon moto après na baloki. C'est quoi yo? Nous balola. Mais ziki. C'est ziki. To baloli. Pondu na biso. Bo écoute koki nango. Koki nango. Toujours na Elubu na biso ya star. Ah ça m'a comme déjà na étape à tout à point. Ndo? Ni mo mweni. Ne non. Yo bono machine Te. Na bo machine po balukela nge fraction. Oh te alambine bien mais anika ki funa pondu na machine falaka tuta nazo tuta. Donc on lande la bande de près penza. Nyoso. Pondu après to tchaba épice. Non non tout à pondu. So celle lokola elinge lemba nde nazu bandemi na ngao na kati na matungulu ba ai na tie aubergine na concombre nde na kokata ngo likola pondu. So pondu de ebe na tie na nzungu nde na kati ba concombre na ngana aubergine likolo. Pour niteka ko tout en mbala moko. C'est nécessaire car fuchango après. Non, et là ça dépend. Mutu muso alinga tuta nyonso mbala moko mais nga na préférer ko tuta boye parce que so amina tsa ba concombre la ba aubergine comme ça sous pondu mai au moins tout est oza caoutchouc au moins elembi mettons au tsana nzungu et bi makasa et on a préféré na tuta boye. Pendant tozoko ba toujours na Elubu ya star derrière la caméra je vois Peggy Lapé merci tozo évoluer toujours awa na Eco RDC na rubrique na biso Elubu ya star. Merci. Sikoyo na kata chou po chou pona tout en nzela mona pondu na dinga pondu lunga na makasa po chou za nango makasi na tsaboe Chou sala ki elembisa pondu elembisa pona ngai wana pona nga wana selonga selon ndenge nga na lambaka po mutu musu musa ko contenir nga te eloko boye po muna mutu babi banzungu elama mebele mais ba sauce ekeseni donc pona nga sauce ndenge ekeseni na mona ga chou mutu elembisela nga pondu
so na bina la maoka ya pamba bongo na tie shooté na mona ngolo kwa pondu elembi te mais so na tie chou au mona penda ke na senti ke pondu elembi ke chou yango ebakisaka kuku e longola ke na ebidi sala neti ne wana ne ngolo ba yolo bango na français ngala ba na lingala e bakisaka pimbo wa e bakisaka pimbo ça pimbo pondu ezokenda déjà na kobela sikoyo tika sikoyo nota ndembi nanga na ete sokozwa oyo eza matungulu na kata ki matungulu oyo eza ndembi oyo eza pilipili ya mobeso oyo vert po yango esala so tuti yango na pondu erevise te ke mpo ba rouge ayi ezali ba ayi yango moni tema na sali yango nyonso na sukoli na tia ba nyonso boye ka ezopesa pimbo ti nyonso boye mpo na pimbo. Donc c'est nécessaire que ezala kaka, c'est obligé. Mpo na nga c'est nécessaire ezala moto olinga bimisa biloko gulo kwa ndenga na lambaka il faut tia biloko nga na ti o penza olinga ke bilo ne bima kitoko mutu musu penda lo banga nde na abwe na linga ka pondu na nani oyo alambi tenga plande na abwe na linga ka pondu ya mavio alambi ya ngwana o ngai na linga o papa itokuna itomas alobi nga na posa machimen asela nga kaka pondu ndenge Samantha sala ya ngwana fuata ba biloko neti ve nanga patu keli patu keli masaba ya lela pununga lamba fort donc tango ya na kini asenga ngala lambele pundu ela ngofo donc tout à apprenez au cha concombre au china ba aubergine non tango moiso elembi penza tango na olungula pundu na tie na nzungu na tie na moto ale na kati ba concombre na aubergine. C'est bon, tozoko basi kokoba toujours na ilubu na biso star pour comprendre le toi recette moi ya moi makasi ezwaka moi temps eza pondu ya nguba au samata zo c'est la biso déjà vous comprendre étape par étape on est tozoko ba toujours bon yebi ke bozala dessus te tozoko ba pondu belle déjà Pondu beli skoyo na nzungu pardon sima ya kotuta matungulu ba ai bandembi ba chou kuchango na nzungu sikoyo bakisa quelques ingrédients ou ils donc aubergine et comme maman na moto yango ni boko nde koti rapela pour nous na lidoso biso kokoba toujours na Lubuya Star avec la star Samantha toujours lilo la rythme ya pondu ya nguba donc on va comprendre que recette est un peu lourd yango zoli biso temps mais on va essayer un peu de s'adapter dans la situation pour te bénéficier nango et ça la biso vraiment bien Samantha toujours kobaka fo chamaya
Il y a aubergine. Aubergine. Na concombre. Na concombre. Pourquoi aubergine? Pourquoi concombre? Aubergine na concombre. Ezakara ba ingrédients epesa pimbo na pondu. Aubergine na concombre vraiment na pondu bazangisa yango te. Eza très nécessaire. Pour ça on tient ngote na pondu nous eza kitoko te. Et c'est obligé à l'on la ba poso. Oui. Pourquoi tu n'as pas poso? Te poso te. Faut l'on la poso. Ata kutu mundela lia yango ya besu ali yango na poso te. Faut l'on la poso. Et c'est très important. Très important na pondu. Mais il y a des gens qui ont des na pondu na tia concombre te mais aubergine na zang sa te. Mais ngana oanga na ngozang sa zang sa ngote po elo na loko za na vitamine na. Ah, longolango. Bien. Nazo katango. Te. Non, kata minene boye. Po. Sore lembi nango. Tango tiaka lutu bo fini. E panjani. Ya wana katango minene. Poso na kati pe mikie. Mususo na panji, musu eko panjana, musu e panjana te. Fona mona. C'est ya longwane auto chaka taba okule dalwana. Eza inutile au chaka gaspiller ba. Est-ce que nguba intervenera quand? Nguba ça dépend. Na ko tiango pe sikoyo. Na ko tiango pe so netoki na tie yango na tie mafuta. So biloko ebimi na oso. Na tie yango na tie mafuta. Siko ngala ngo tiango siko te poso tiango siko e comme okangama na sie biloko ezike ebela bien te. Wana ngata on na tiango na tie mafuta mbila. Wana pondu de comme ebeli nango. Comme ça tango mafuta ezobela na yango pe ebela mbala moko. Bon. Koyo tomatia na moto. Pardon na bosani. Mbisa okauka. Mbisa okauka il faut que l'on la ba mikuwa nyonso. Nga longoni mikuwa eza batu musu pe ba famille musu balingana ba batia mikuwa. Nga la longoli. Po bana pe bazali bakolia mkuwa kutena mkuwa. Mais malgré tout biso tona biso na bana ba ebolongola mkuwa. Ate kanga mena mungongo akocha musapa longoli. Bana mo penda bakoli na kibokoko. Neti ndongo na bango geta kili. C'est bon petit. Sikoyo na tia nguba na mafuta. Nguba comment nguba eza mubesu to ba kalime donc nguba mwamba to ne Eza nguba mubesu banika. Nguba mubesu ba précision ça. Donc nguba ya mubesu ni baniki eza mwamba te. Eza mwamba te donc eza nguba nguba bakalingi après baniki. Yango ne koma mwamba. Osiko za nguba mubesu baniki. Yango mone bibino eza ile kwa mbika meza nguba mubesu. OK. Après donc ça pose pas problème tant au tché nguba pour la disi mafuta. Te ça n'a pas problème te. C'est quoi on est la tieboé? Na tika ngo sikoyo. 10 ou 15 minutes kande na ebisei ba batu bawala na nga ba fani batu nyonso
comme ça et tout kebe la on ce qu'on a évité na profiter na bonga malanga pour derrière to komina biso bakota suka. OK, problème. En attendant, yo bonga mino rapide, bilo peso toka. Bon to yeba suite. Donc biso tozoko ba toujours na Elubu ya Star na Samata. Vous comprenez toujours na rythme ya pondu ya nguba. Donc nguba ngoza mwambate comme on veut juste de le dire. Zanguba ya mwambate mais zanguba ya mubesu ba nikisi. Ne bache na kati ya pondu to meke Lubu ya Star lelo na loboko ya Samantha. Donc à tout à l'heure. To comme vraiment na étape moko ya suka. Ça on a habité sur les obima déjà. Bon, on a habité sur Solon, mais pour tina mon oncle. Ah, tu comme une étape nini alors? Ah, tu comme une étape à suka. Ah, moni, on a biso ebeli. On a biso ya nguba. Moni ba ninde lembi moni. Moni boye lemba mbala moko. Ba concombre, ba aubergine moni. So na tie boye mbala moko finani nango. Yo mtu andolo ba o tia ngo mibi minene moni. Moni boye pe nga facilité maman ya ofinango. Te pilipili ona tutaki yo monaki na tutaki oza ona bitikaki mwa misatu na bakisaki ya likolo pona bato balingaka pilipili la kubueta ya olamba ya mbuma leo na biso ebeli temeze ya nguba fo tika mwa supu boye potango kitsa tango kokangama ça nengo sala ngo boye bakolia ona ngani o ndeza bokolia ona kwanga kolia na lituma okolia na fufu okolia na loso do olia ona eloko nyonso do yango ndeza boye ezokipete okolia ona eloko nyonso yo lingi venanga na Claudia le silence d'or yo himoni le Lubu neti nini mama neti boye bino donc abino boke sala bino musala mususu bino na sepela bolia na bino ona kwanga po siko yene préféré tout on a kwanga c'est bon parce que boke sala musala so to bito zela susu to lamba loso to lamba fufu mobulu ba grand frère pe ba sala musala kuna. Donc recette na biso principale ezali ki pondu ya nguba. Nguba voilà. Les années oh c'est important ya nguba. C'est important ya ngoyo. Donc na kitya pona tumba likayabu. Donc pondu ebe. Recette na biso ezali ki pondu ya nguba na likayabu ya kotumba pembeni. Donc lelo prenez goyi David nga na Claudia le silence d'or. Ceux qui mère moni vidéo à ça elo ngopé donc et ça lo bien vraiment. Au rythme toujours, il y a Echo, RDC et Lubu ya Star. Avec la star Samantha, Pondu ya Nguba, Nalikaya Batumba, Namwa Safu. Tumba on kabo me fona passer au moni hein. Kabo musuba basimba tanto osumba. Elonga moi mungwa nzambe. Donc toujours koba c'est koba. Na yebi ke to kuta na mama to solaire moko. Safu yali et votambouisa Lubu na biso ya lelo na la star Samantha. Donc on a quoi accompagner Pondu ya Nguba. Wana likayabu faut tumbango pena likolo makala o penda to kena kiboko ko vena ba penda boto tie mungwe sili to kalinga te wana bato basala ngoto donc to tumbango ka bwe na moto après ça faut na ozwa mai na ota mai muke na sani pona safu. OK, ça va, ça évolue toujours. Merci à vous. Vous comprendre, hein? Skoyo, anticipe. Maya safu. Bonjour, bonjour. Baguettant. Bien. Non, tu es pour que la moto.
Elubu ya Kalevi ya somo. Kalevi ya matamba. Ahora me suba mona monte. Fou, hein? Déjà la table. Ça fout. Voilà, donc déjà la table, mesdames et messieurs. Donc, avec un peu pour goûter les lots, et Lubu Yastar, il y a Samantha. Oui. Bien gagné dans l'ail. Les lots pour profiter de Lubu ya Samantha. Et surtout ici, tu mets qui dans le goût n'ingézaleli. Après tu mets que tout na moko ou à coacher le beau quoi. Tu es ba situation na mon raison parce que tout le monde a peka na misu to yo ka peka solo na zolo. Tu es ba non recette lelo. Pondu na nguba na likaya buna sa futu meka vraiment. Okay. Kaya buyango yo. Safu pe yango. On a papa journaliste. Non, la tapante quand même. Bon appétit. Merci. Bon appétit tout le monde. Merci. Bon appétit tout le monde. Samantha, Filipino China kati. Bon appétit tout le monde. Merci. Bon appétit. Bon appétit. Papa journaliste, l'émission Tika. Essa aqui, somos tu. Supo essa. Valeli. Yo mo ndeni. Uliana no. Filipino là.
Vraiment, toujours na rythme ya Elubu ya Star. Vraiment, tout est na table. Ah, bon, commentaire vraiment, ils ont mingi pénate. D'accord, observé na bandeko tout ça na bango na table. On est trouvé ba mais mutune zonga na liboso pa samata yemoko. Yemoko non. Abanda we c'est biso no résultat biloko to lié. Yemoka mona on neni après biso peut te ça ya biso ba vie. Ça boni. Naka bien. Yo to lié to silisi hein. Yomona jiji na bilo na yomoko. Yo so mona mtafongoli boutique aoteka bilamba lo belamba neza mabe. To azoteka diata baboya ko soma fufu na ngeza diata. Bino nde mutu bokoloba. Yo nde okojije po yo ndo za lokwa jije na minute o. Yo ndo okolobe bimi ndenge ni ponga na baka bimi bien. Ate bimi mabe na baka bien. Ponga mna la. Na bwakela ke ezaki test hein mais le rozongi sango ezaki uza pena sage. Donc vraiment maman. Uza mama Samata. Tutikolia biloko o autikolamba Elubu. Na ye ya lelo yo po liango na biso. Omoni boni. Commentaire est belé te loba mais en tout cas pondu et simbi. Atalo ko baloba ko mama kote la ka mwana mete. Nde na laxela mwana ngo ngai na banza kolamba na epenze zakaka 100%. Boliango pe boki nde ezati wa loboko ti. Et bandé pas mama do banda bokoko kuna zoya. Génération à génération. Système il y a pondu na nguba parce que il y a des fois ils ont la ka pondu bati mafuta, bati poisson, bati bisoka kamelelo, lugu et memi biso donc pondu bati nguba le moli kabu pembe na safu. Ezaki idéologie bando la ki ça makala tout. Bon. Ondongo oyo ya banguba o na mona eza moi style moko les pebiso tokola na mwa babikolo musu pembeni. Eti bata bakisangani banini bon. Balamba ka oma musa lambi magdesu akalingi oleza na soupe ya soupe te ndemo pe na nguba balambi ndemo pe na pondu pardon balambi yango bazungu babatie et bi masiko moi différent na o wana musuto lamba ya pamba ya moto landa pe moi style wana to koma pe ko sala ngo ezoleka nango bien. Grand frère, est-ce que vous rajouter quelque chose par rapport à Mama Lobi? Bon. Oloba utu mingi ezate papa journaliste nde na ebisaki yo tango yaki na ebisaki yo en tout cas yo mona résultat oyo komo tokotelaki ye mais yo nde mutu ozotya bapoint yo mutu oyebaka ndenge nini okotya bapoint na biso kuna kwa mais nga na ebisaki yo déjà raté tetaka asani mpona naza surpris. Oh, ma jeune fille est belle, n'est pas tambolaka. Pondu vraiment, tu es pas au lambate. En général, tu es pas au lambate. Mais comment on a lambi pondu vraiment des mamans la biso à l'accès la biso au lamba pondu nanda. Comprendre la lien vraiment c'est bon. On a des mamans on a la kisa qui a kuka au lamba bongo te mais ngai na kukaka. Ngape maman biso la kisa nga na kuka déjà. Yena na kokiti au ça no ba exact. C'est facile à comprendre de repas ouais. Bon, ezaki no facilité liboso na bana esua petro ti na komisana ti lelo ane ko lakisongo bando ko mona ngwa mbetante ai bakanda mona ba mama linga ngate po anika musu mutango kesa makamne ka kulamba kalamba surtout ko tuta pondu ngati lelo na kokaka ko tuta penza pondu te donc na tuta na makasi mtatuta pondu mingi mama ne osadaptaki na mais na yebi ngo tuta pondu yango bino mo bomoni ya Star rapidement un mot n'arrive pas na biso nengo pesi so ça la synthèse rapide au sombi au sel pesi bango rapide pour to citer na OK na pondu na ngai na sombaki pondu na sombi aubergine na sombi chou pilipili ya mubesu concombre aubergine de na tangi mbisa kokauka ndembi litungulu ai na kiba pondu e biloko na sombaki yango wana na tiaki na tongoli pondu nanga na sukoli na kalingi yango tango na kalingi pondu nanga ale na zui na tuti
Tant on a bandi ko tout a pondu na ya pamba na tout yango tant makasa wana elungu makasa sali mo ko kata na zuba ndembi na nga ba matungulu ba ai nyonso tout na tie. Tant on a siko tout a bongo na pilipili ya mubesu na tiraki moi 3 mbuma na nga pilipili na bwaki su likola pondu na zu aubergine na nga na concombre na kati yango likolo. Nde na tie na moto tango etoki esili penza sola mubesu nde na zunguba na tie mafuta. Na ndenge eyaki kotoka na ngope tie beli na tumbili kayabu nanga na tie safu nanga na maya moto na kati bakwanga na ndenge tolie na nde to sisi. Merci la star Samata. Un mot pour na batu batali biso rapidement ambote neka ezalaka pour to kabwana na kati ya Elubu ya star ya lelo. Bambote na ngai na Obino Star talaka yo bambote na yo na bosanité ve na nga Didier Masuki ya vie du public bambote na yo surtout nanu faina banana kuna mon boss mon papa gentil mon papa o apesa opportunité na bana kwa papa o ayebi ko solola na bana na ye aza lokwa ba papa mususu te kanda na bana to nini do papa moko play papa moko mutema mawa Jean Thibault Tiboaboa bambote no esiko zali merci pour na ba opportunité talaka muto azana yo ne yo molo ba libanda na Yesu mawa bomo ezalité donc biso to bona biso ko zali banda na Yesu do to aka na kati na bonzambe merci papa bambote na yo esiko zali yo momoni ngai la star ne ba benga pa grand frère na nga mon leader donc yango na sali pondu ya nguba. Donc, soko zalaka papa liaka musol ngokata musapo boya ole ba pondu musuka yanga ya mwana na ba mbote na nga na pesi na grand frère na nga Patou Kele Patou Masaba Kele oncle na nga Blanchard Mouchi na bosanité vie na nga Limbu Mambrousse François na bosanité maman Belansama na bosanité Jansi Mouchi Nzamba Bilele na bosanité Blanchard Salombo Mouchi na bosanité Hélène Mouchi bravo Sacré Kandi et Frida Mouchi bambote na batunyo surtout balandi pe na famille na nga mobima na batunyo surtout oyo bayebinga na pesi bino bambote. Merci la star Samata. Mesdames et messieurs, vous avez compris que nous sommes à la fin de notre rubrique, notre tranche Elubu ya star. Neka na lobene bandelike Elubu ya star et memaki biso na commune ya Kalamu, précisément na quartier Kimbangu. Et donc oyo izomaki biso na la star na biso ya lelo o amekaki un peu kolambela biso pondu bachanguba. Petulia ki ona likayabu et accompagné na safu. Tulia ona kwanga donc ça li biso quand même bien. Donc repas kitoko recette moro bien. La que mission oyo et apportaka en plus na ba maman na biso pourquoi pas ba papa pe et ça la biso tout de partout yango to komi na suka mboti na bande kono so batiraki vraiment attention na bango pour na kolanda biso dès au début tisiko vraiment merci na bino merci na mon vieux Anaclé Kodia le silencieux d'or merci à vous merci aussi à Sephora Diangangu Katimini merci à toi Lambela Papeloko et ça là bien. Merci aussi à Annie Lebika, Lambela Papeloko et ça là bien. Merci à Mimi Lebika, les regards d'une femme responsable, Alpha et Foutou. Merci à vous. Moi je pense que si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans le prochain numéro. Nakatia Elubu toujours ya star. Poto mekampe ko kopa na masolo toujours na ba star na biso ba sepeli sarabiso. Mais yambala o nakati ya Elubu. Merci vraiment. Pas question de se décourager. Vous qui êtes découragés, parce que l'actualité maintenant, Masola Kitoko, Masolo to Timbela et Anakata Eko DRC. Merci à mon boss Jean Thibault Tiboaboa. Là, je vous dis au revoir.